Yei malamu na émission na biso ensemble parlons-en moko ya émission o ezali kopesa biso mayele eza kopesa biso boyebi pe kozongisa biso na kati na nzela ensemble parlons-en ezali bongo émission ezali présenté na ndeko na bino Angel Miezi, ndeko na bino leki na bino ya na bino mwana na bino awa boye to boyi penza makelele ya wenze o ezali émission polémique te ezali émission o ezali kopesa biso boyebi quel que soit bisika yo bondelaka quel que soit bisika yo sambelaka esengeli na biso to banda kozwa boyebi po ya solo tokosami ntango molai awa boye tolingi to banda kokanga moyibi na eloko oyo ayiba biso bandeko nalingi naloba boye bongisa penza kiti na yo vanda kanga ceinture na yo malamu ndenge bayebisaka biso soki okoti na mutuka il faut kanga ceinture parce que mosusu basekousse mosusu ekoki ko perturber kimia na yo même mandenge to mataka na avion bayebisaka biso to attacher ceinture soki avion lingi ko décoller to elingi ko atterrir ou soit eza na zone moko turbulence bayebisaka biso to attacher ba ceinture na biso awa boye nangi naloba na bino vraiment ko attacher ceinture po na ye ko bakisela bino élément moko oyo koyeba kolamusa biso na kosenga na bato oyo baza mayele pe bakende bayeba kosala super recherche bayebaka koyelaka biso ba élément oyo esengeli po tolobela yango parce que tango ekoki ndenge bakongo balobaka ntangu ifweni betu ibuna tutelanga nde ntangu ifweni ntangu me fwana ngonga ekoki na Swahili balobi sai na neneya vous comprendre donc kabola émission bandeko soki nanu oza abonné te na chaîne na biso Angel Miezi officiel TV yeba ko s'abonner oyebi ko cliquer na ngonga ya notification moni ngonga moko eza wana o cliquer et ko pesa yo 4 propositions oke ko cliquer lisusu na tout wana nde soko cliquer yango oko zwaka ba émission na biso tango nyonso tokotiango na YouTube ko banda ko komela yo na téléphone na yo okobanda komona yango ndenge ozali wana oza kosala mosala elongo na ngai zwa émission oyo kobomba yango te kabola yango koyoka makambo ya mboka na osoni te koyoka pe papa Kimbangu soni te bandeko ye alobaki totanga bible tokokanga moyibi na eloko oyo ayiba biso bandeko tozali kotanga bible tokomi ko comprendre ete bible lisolo oyo babeta na kati ya bible makambo oyo balobela na kati ya bible awa ezali makambo na biso moko lelo na yeli bino preuve à l'appui ya ndeko moko ayebaki kosala pe ba recherche na ye bana na biso ya lelo pe batiki te bazokende kokotaka kosalaka ba recherche ata bakoda babisika mosusu me baza kokende kodekode po bayeba vérité bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira nakoloba bandeko nakoloba mingi penza na lingala po bamaka mususu esengeli tolobela yango na lingala po mutu nyonso ayoka mama ayoka koko ayoka mwana ayoka nalobaka mwanda na français po na bandeko na biso pe mususu o toza na bango koto oyo mususu baza bikolo na biso teme baza pe bandeko na biso bato mwindo bayokaka pe mwandambu et puis bana na biso mususu pe o ba mama basala ba erreur ba para basala ba erreur balakisa bango lingala te bayokaka même donc tozolobela makambo ya biso bato mwindu na yebisaki bino ne bandeli na yebisaki bino likambo yake Yesu azala mutu mwindu donc Yesu aza mutu mwindu Yesu oyo batangeli biso na kati ya mukanda oyo nalobaki na bino na ke kotanga na Apocalypse nde bakendeki kolobela biso Yesu azali mutu mwindu na ye koyebisa bino lisusu na kati ya Luc 3 batangelaki ngai généalogie ya Jésus balakisaki nga nde kuna na kati ya Luc 3 na généalogie ya Jésus nde bakendeki kolobela ngai na bakoko ya Jésus bamena bazali basala bazali bamatusala bazali kuna pe kote mosusu na kati ya mokanda ya Jean 1:46 bokende kokuta ndenge bazoloba poso ya Yesu ndenge ezalaki
Apocalypse 4:3 bokokende kotanga kuna nde bokokende koyeba Yesu azalaki mutu mwindu. Na yebisaki bino likambo ya Jérusalem. Jérusalem eyebaki kozala conquis. Tant balobi likambo ya koconquérir, ça veut dire que bato bakei na mboka moko songolo babundisi bato ya mboka wana baconquérir. Donc koconquérir ezali koravir, kozwa bango, kobotola bango Jérusalem. Nde Jérusalem ekomaki ya bango. Nde bana ya Jérusalem sikoyo na Lamentation na chapitre 5 nde bakomaki kolela balobi babozwi na biso ekepa bapaya, tokomi kosouffrir, tokomi kosomba mai na biso na pasi, kolia lipa na biso na pasi. Bandeko totangaka Bible avec révélation, totangaka Bible te tokende koluka kaka nzamba lobaki akopambola ngai. Non, tanga Bible parce que okosama tellement mingi, faut banda kotanga Bible oyo bako comprendre pona nini papa Kimbangu alobaki moto mwindu akokoma mundele, mundele akokoma moto mwindu. Bandeko ezali ya posote parce que papa Kimbangu ayebaki ke makambo bango bayelaki biso ezali yango te, parce que balobi Bible ya kala ezala na 100 et quelques livres. Ndenge totangaka ba Matthieu, ba Like, ba Jean, Bible ya kala ezala na 100 et quelques livres. Lelo eza même pas la moitié des livres. Donc balongola ba livre ya Enoch, balongola ba livre belé ya bato belé ba koma ba koko na biso ba koma balongola ngo parce que wana nde ba yebaki ko bomba po ba bombe la biso histoire na biso poto yeba te. Mais lokola ba kokaki ko longola nyonso te. To komi ko comprendre sikoyo ke Bible ezalaka makambo na biso parce que soko ke ko tanga na livre ya Genèse bazolo ba un fleuve qui sortait du jardin d'Éden. Balobi fleuve wana esala 4 sorties. Na sortie wana balobi et traversé ba Soudan, et traversé ba mboka na komaki yango nyonso wana. Donc et traversé ketine Égypte ke ko kabwana nde kuna sikoyo tozoyeba ke na Genèse de tozoyeba ke fleuve o et traversé et utaka na jardin d'Éden ezalaka na Congo parce que balobi ezaki ko contourner pays d'Avila nde kuna nde balobi makaba ba couche soko yoki balobi couche eza bato mwindu. Na kotanga ngo soki naza pena na tame yo moko kende kotanga kende kotanga na mukanda Genèse bisika bazaki kolobela les fleuves qui sortaient des jardins d'Éden. Okokende koyeba ke fleuve wana o bazolobela ezali fleuve Congo. Po balobi kaka fleuve moko o esali 4 sorties ezali fleuve na biso Congo. Ndembala sima na yeki kolobela bino likambo ya Daniel na mboka ya Babylone. Na kati ya Ezekiel 36 pe na yeki kolobela bino likambo ya rétablissement d'Israël. Bandeko ezali pasi pe mawa pona koyeba ete Bible oyo bateyaka biso ndenge yango esengeli te. Biso bato mwindo, biso to bande tozo ko souffrir. Biso esengeli toyeba vérité na biso, po toyeba kobima siko na bisiko ezo nyokola biso. Pona nini bakoko na biso, ba mama na biso o bayebaki nzambe ya solo te, babandaki kokende kotuna makambo pa bambikudi. Po bayeba likambo yango uti wapi po bazola ngo solution, oui ou non? Oui. Biso totangaka Bible pona nini te toluka toyeba pona nini mutu mwendo azo souffrir po tobima na esika wana tokoma na bosomi ndenge bato mosusu pe bakomi biso tokoma te lolenge nini. Pourquoi tolukaka na bisika wana te? Pourquoi ba pasteur, ba bishop, bato bake ko sala théologie, ba lukaka bisika wana te, ba yeba ko comprendre que Bible oyo to yeba ka kotanga eza na histoire na biso na kati. Soki na zolo ba bongo bandeko, totanga Ezekiel 36, boko yeba ko comprendre que ezali histoire na biso. Bandeko avant na continuer, na tanga Ezekiel 36 pena baksela bino verset mosusu na koyeba kotiela bino élément oyo
po elamusa biso malamu malamu. Bozela nazosala rappel ya makambo natangaki na Ezekiel 36 mbala sima nayebi ke bozali ebele o bozali kolanda ngai bo serre ba ceinture na bino bo liker émission, bo commenter émission, bo partager émission, ko bomba kapona yo mon côté, okozala égoïste, soki ozo bomba ba makambo aboye, même soki o yebi ko kabola émission te tuna batu, ba kolakisa ondenge nini ba partager émission, bande ko bomba makambo te, lobango po biso batu mwindu, tonyo kwa mimingi, tobima na boumbu. Bandeko, nazotangela bino 3 points, bongo na kolakisa bino élément oyo nga na yebi komona kaka na réseaux sociaux, bongo toyeba ko continuer ko partager. Nazoloba likambo ya rétablissement d'Israël. Bandeko, koyinanga te koloba te mama jela bungi mama jela komo kolobelaka makamba kimbangu wi foto lobela kimbangu bandeko ato semblaka na église songolo il faut yeba qui est kimbangu et pourquoi kimbangu est venu batango ba condamna yeba loba kimbangu lisez la Bible à sa façon oui parce que kimbangu yeba ki vérité oyo bango ba yaki ko yiba biso yango alobaki botanga ka Bible bokanga moyibi na eloko oyo ayaki koyiba bino nde tozotanga sikoyo awa Ezekiel 36 na Ezekiel 36 na kemwa mosika bisika na botanga bino moko na bandako poto zo ata mingi te balobi na verset 2 balobi ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que l'ennemi a dit sur vous. Awa Paul te mutalobi, Marc te mutalobi, Jean te mutalobi, balobi ainsi parle l'Éternel. Donc Ézéchiel azoloba makambu nzambe alobaki. Ainsi parle l'Éternel. Ces auteurs antiques sont devenus notre propriété parce que l'ennemi a dit sur vous, ces auteurs antiques sont devenus notre propriété. Donc l'ennemi oyo bato bayaki pa na biso bato bayaki ko yiba bi histoire na biso bato bayaki ko dépouiller biso bayebaki koloba ba auteur antique na biso et comme propriété na bango na sauté muke na ke quelque part na keina na verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, oui, dans le fait de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Banani o bazo piller. Mboka nini ezali na bomengo ezo bima mikolonio solokola mayebo o bazo piller. Nzamba lobi mboka na ye, son pays, le Congo démocratique, ezali mboka ya nzambe. Tango tolobaka Congo ezalaka mboka ya nzambe, ya solo peut-être to izwaka conscience makambo tolobaka te, mais molimo kati na biso, molimo nzambe kati na biso, molimo mosantu atinda ka biso toloba bongo ke Congo ezalaka mboka ya nzambe, ya solo Congo ezalaka mboka ya nzambe et na ko continuer na zo évoluer boko comprendre pourquoi Congo ezana bitumba ti lelo moto alobelaka te, moto akotelaka te, moto atombolaka mosapite bazaya moko pe ya ba hypocrite o bazo sala sembla neti bazo linga baloba ba condamner ba acte wana mais lokuta bango baza kutu po ba exterminer biso nyonso to sila po bazwa mboka wana. Balobi boy na ke kuna sikoyo na verset 8. Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Bien-aimé, ceux qui kuna bokeli susu kuna na suka kuna na keko soit verset 19. Balobi boy. Je les ai yokana banena 18. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations
et ils ont été disséminés. Disséminés, elingi koloba, ba kati biso, ba kaboli biso. Donc, Nzambe, tango to pesa kie mo Congo, tango ba koko na biso, ba wanga na ki Nzambe ya mpungu tulendo, tango ba koko na biso, ba wanga na ki akongo mongali, tango ba koko na biso, ba wanga na ki mpanda jila, Nzambe pesa ki biso mo Congo, Nzambe a dispersé biso, a disséminé biso, a kaboli biso, to ke na bamboka bipai na bipai, to zalaki dispersé. Nenge olobaka o peuple juif baza dispersé, Nzamba lobaka kosangisa bango ti bakozonga na Israël, nde wana nde sikoyo, non, eza biso peuple Congo, nde foto zonga. Est-ce que Israël ba pia kango? Bozomo na contradiction, ne place yo mayele na ofwe sala, po Nzamba lobi ne bandeli kuna alobi mboka na ye bisika baza ko piller ba produit. Ah, Nzambe na lola. Yoka, balobibe, je vais lire. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leur œuvre. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qui sont sortis. Bozoyoka bisiko batindi biso bisiko to panzana to panyanya to koma partout dans le monde entier. Place nyonso kokende kuta mutu mwindu. Siko bato bayebi vérité, bato yo bayebi ke biso tozalaka peuple Nzambe. Balobaka eka. Oh, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, qui profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Donc Nzambe azo batela biso kaka parce qu'ali kaka sauver kombo na ye. Lokola toza peuple ayeba ki ko choisir. Lokola toza peuple ya yambo. Alingi te peuple ya yambo wana ebunga parce que ezali œuvre na ye, eza musala na ye. Sikoboyo kanenge Nzamba lobi na biso. Na kati ya verset 23 na kiti mwa muke. Alobi, quand je serai sanctifié parmi vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai les blés et je multiplierai de vous, je ne vous enverrai plus la famine. Bomoni pourquoi Mbokeza mpasi? Bomoni pourquoi Congo eza souffrir? Bomoni pourquoi Afrique eza na pasi? Parce que Nzambe nde alingi to souffrir bongo likolo ba souillure, likolo ba idole, likolo ba Nzambe mususu oyo biso to ndima kolanda ko salela. To wangana mokeli, to wangana Nzambe na biso, to wangana bango siko balobaka kasi peuple ngwa Nzambe bango wana te. Bauta na mboka Nzambe. Oh Seigneur, bien-aimé, je vais m'arrêter par ici et vous allez lire vous-même Ézéchiel 36. Nalingina bakisela bino élément moko onga nazui. Na pesa bino ango bongo sikoyo nako koyeba ko commenter. Oh, nakoyeba ko commenter. Nakoyeba ko commenter. Bandeko eza mawa na pasi tango tozomona bandeko na biso bazali na kati ya kozanga koyeba ezosala pasi
nga nazo condamné penza te nazomona ngo normal parce que ya solo même ndenge tokendeke Kinshasa botala kaka soko sala 30 ans na poto awa oke Kinshasa oyebi ke babalabala mosusu oyeba ngo lisusu te boyebi ke bato mosusu kutu bokola esika moko mosusu oyeba bango lisusu te. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps omona bango te. Peut-être bana classe na bino oyebi bango pe lisusu te. Bozo comprendre bana classe na bino oyebi bango lisusu te. Bana classe na bino obotanga na école primaire est-ce que oyebi bango kaka bango nyonso oyebi bango lisusu te. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 20 ans, 25 ans bomona na lisusu te oyebi pe sukutu bakombo na bango te. C'est rare loba pena mutu moko bozalaki pena bokanga na penza eza ndenge moko oyo biso toza lelo. Ça fait des siècles et des siècles, ça fait plus de 2000 ans oyo biso toyebi makambo mususu te batia biso makambo mususu ndenge Sarkozy alobaki les Européens sont partis en Afrique balongoli ba africain bonzambe na bango balongoli bango ame balongoli bango mayele bandimisi bango makambo yo balingaki tondima nakozongisela bino ngo elema ngo nazozongisela bino kala te natiela bino nano elema oyo nalingi natiela bino eza nini ezali ndeko moko po comprendre bien po landango bien ndeko moko na kati ya barecherche na ye akendeki kodécouvrir carte moko oyo ezali carte géographique mondiale na carte wana ndeko wana alobi yebaki kositue bisika Congo ezali sikoyo atangi bekri bakoma place Congo ezali balobi Congo balobi na kati ya place bakoma makamba Congo bakoma ngo na latin sikoyo ye asalaki nini azwi sikoyo baekri wana o bakoma na latin alobi bon nazo comprendre baekri oyo te écriture oyo te na comprendre makambo bakomi awa te esengeli na ngai nazwa makambo bakomi place batie Congo wana na kati ya carte ya Congo na place ya Congo parce que ezali carte mondiale na place ya Congo nazwa baécriture écrit wana na traduire yango par rapport à Google parce que Google akoma ko traduire na ye soko pesi eloko a traduire yango na monoko oyo ayebi kosalela ako traduire azwi makambo wana atia yango sikoyo na Google po Google a traduire ye makambo nini bakomaki na kati ya place ya Congo na kati ya carte na ya Congo lokola bakomaki yango na latin atie na Google esimbi te epesi te parce que Google a reconnaître ki ba lettre mususu te ye alobi lokola bakomi yango na latin ba reconnaître te tikanga na kende kotala na alphabet ya latin na yeba ko comprendre na décortiquer ba lettre oyo batia na kati ya phrase wana bandeko ndeko wana abandi kosala ba recherche azwi alphabet ya latin ake komona sikoyo na kati ya alphabet ya latin na ba v wana ba phrase ngo ezaki na 2v na kotia ngo na commentaire comme ça bokende kotala pe bosala ba recherche peut-être bino pe bokoyeba ko comprendre na kotiela bino na auteur ya moto asala carte wana sikoyo atie sikoyo na balette wana azwi v atie a remplacer ngo na u tango a remplacer ngo na i parce que ba proposition ba pesa ki na kati ya alphabet latin na v batiaki u batie lisusu i na ba point likolo mais ya azwaki u oyo e remplacer neti ya kotanga neti na français azwi i wana a remplacer bandeko balobi tango ayemo alobi po azo expliquer tango a remplacer balette wana i wana eyeko Google eyeko traduire ye sikoyo place na carte ya Congo lettre wana balette makambo wana bakoma na carte ya place ya carte ya Congo elingi koloba la terre des juifs bandeko bozo comprendre makambo bandeko esalinga somo na lobi me biso ba congolais il faut to lamuka yango bomoni balobi Afrique po lamuka il faut Congo gadget nango esala po soki gadget ya Congo esalike Afrique moyenne lamuka ezate makambo nyonso ekangami kuna ti ba malien na ba sénégalais ba ko banda ko beta biso na nzela parce que biso tolingi buzoba mingi. Pourquoi nzamba za sévère makasi na biso parce que makambo ebandele pa na biso
nalingaki na ezoyebisa mokolo koyeba keseke le Congo. Mama mokolo koyeba keseke mboka na yo. Papa mokolo koyeba keseke mboka na yo. Bible lobi bakokanga biso na bilamba tolakisa bango nzambe azalaka wapi. Po miyebi te. Natanga livre ale moloto suis a beaucoup écrit yango mikolo na sosoki na lobeli makamba livre ale moloto na senga bana na ye ba éditer sous ba livre ona po batu musu pe batanga po makambo peut-être bakimbangise bozaka réticent te wana te kuna te mais bozako se tromper bazana makambo ebele o bango bayebi o biso to yebi te botala ndenge to bana kotelemela bango bagumba melaka mutu basalelaka boye Yesu aviva kati ya batu oui ou non oui mutu mwinde za pasi yango moni bafinga kabiso baseka kabiso balobi soki olingo bombela mutu mwindo eloko komango na livre boyebi pourquoi balobaka bongo po bayebi ke makambo ngo za nango na Bible o biso totangaka me toyebaka te na l'église na biso toteyaka ngo te toteyaka kaka bénédiction toteyaka kaka vous serez comme si vous allez avoir comme ça non esengeli mutu amiyeba ndenge Bible lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira toyebi vérité moko te siko tokozala franchi ndenge nini tokozala franchi ndenge nini bandeko nde bisika o nazoloba nazorepete na baévangéliste bapaster babishop lokola batitre ekome ebele na makambo ya nzambe oyo totangaka te na Bible ekome ebele bandeko na nga bokende botangaka Bible avec révélation nzambe sikoyo banda kolobela bino makambo esengeli boya koteyaka biso. Ça fait combien de temps oyo bozoteya biso? Ça fait plus de 100 ans. Oh papa Kimbangu Kenda ayaki une évangile ya révolution mais on dirait esuka na nzela to suki sango kaka na moi to se révolutionner moi ndambu na makambo koboya makambo ya ténèbres to boyi kindoki to mais ya ko se révolutionner na sens que moto mwindu il faut miluka omiyeba ozanani outa wapi nini esengeli po yo bima na minyololo ya satana. Nazotiela bino élément oyo bandeko soki na silicité problème eza nango te toko continuer mais boyeba kotala élément oyo na bokebi nyonso bolanda nazotiela bino bolanda serrez les ceintures. Je suis tombé sur une carte de l'Afrique, une carte qui date de 1588, une carte de Silvio Sanuto. Alors j'ai commencé à lire, mais je ne comprenais absolument rien. Rien du tout. C'est après que je me suis rendu compte que c'était écrit en latin. Alors quand je regarde là, je vois quelque chose, mais je ne comprends toujours pas. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est quasiment dans le périmètre de la RDC, disons du Congo. Et donc je zoome, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google Traduction pour comprendre un peu, avoir la signification de cette expression ici. Idéo, Rome, quelque chose comme ça, Terra. Arrivé sur Google, comme d'habitude, Google ne me rend pas service. Donc du latin vers le français, on me sort ceci. Donc la traduction n'est pas correcte parce que j'ai demandé en français. Et là, ça marche pas. Donc qu'est-ce que je fais? Ici, on m'écrit langue source anglais. C'est du latin, mon vieux. Alors je suis allé chercher l'alphabet latin. Voici l'alphabet latin. J'ai commencé à comparer en fait les lettres de l'alphabet latin. J'ai comparé, c'est quasiment la même phonologie qu'en français. Parce que déjà quand je vois B ici, je vois aussi M. Et arrive au niveau de D, U. Il n'y a pas de U, le U n'existe pas en tant que tel. Ce que je vois c'est V. Et donc je suppose donc que V est le U en latin. Parce que je vois le phonème ici. U avec accent, donc U. Voilà, je suppose que c'est U. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Je repars sur Google Traduction et j'essaie de remplacer V par U. Ok. Là également il y a V.
Pourquoi? Parce que déjà, le reste des lettres sont pareilles en fait, sont identiques qu'en français. Voilà. Le T, c'est le même T en français, donc je n'ai pas besoin de corriger. Alors, je viens au niveau de la traduction, ce que ça me donne, c'est incroyable. La terre des Juifs. La terre des Juifs. Donc, ceci vient simplement confirmer ce que disent les Écritures dans le livre de Sophonie 3, 10. Mes adorateurs dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà. Que chacun fasse ses recherches personnelles. Et voilà, bonne compréhension surtout. Merci. Ya latin kuna nde ake kotala sikoyo v ezokende mpe na u na i bozomona ndenge azomema flèche na ye na i parce que lete wana bakomaki na karte ya Congo ezalaki na v na karte sikoyo Google arekonektaki te nakokomela yango bino bien na commentaire bongo bokoyeba sikoyo azoremplace sikoyo v na ba i wana botala ekopesa bino sikoyo Google akopesa bino traduction ekokoma sikoyo terre des Juifs na kati ya mboka na bino Congo babomba ngo na latin sikoyo ake kotraduire tala ndenge epesi la terre des Juifs bocomprendre la terre des Juifs bandeko awa siko tala nde bakomi yango bandeko eza pasi soki biso bakongolais toza kaka na kati ya makambo buzoba makambo bonde ezolelisa nga nazoka pasi makasi botala bato bazokende kosala barecherche bandeko esengeli na biso kosala barecherche bandeko bato bakenda kosala théologie bokanisi mpenza mindelo bakanga biso na bowumbu oyo mundelo bafalsifie histoire na biso bokanisi mpenza na kati ya théologie wana bakokende koyebisa bino vérité bakogarde système na bango bapaster oyo bobetaka tolo biso tosali théologie quelle théologie théologie balebi na bino mensonge il faut koya na évangile neti tolo ba évangile ndenge mamolangi omoni mamolangi bakoka kolinga te pourquoi parce que aya na évangile la révélation yango wana baqualifie ye de tous les mots aza sirène aza Jézabel aza magicienne parce que aya na évangile ya révélation ya kobimisa moto mwindu na bowumbu bisika ya kangama bandeko bakoko na biso basala baliansi na bato bayelaka biso soloka bayelaka biso magie bayelaka biso occultisme bayelaka biso bakoko na biso na kozanga koyeba ndenge bango bapesaki nzambe na bango oyo babandaki kobondela bakanisaki mundele moto aye na nzambe ya solo nzoka nde mundele ayaki na magie bakoko na biso basali alliance na bamindele oyo bayaki na nzamba magie bakaba mabota bakaba betwala bana bakaba bambongwa bana basala basacrifice nde yango bozomona sikoyo lelo bamabote ebele okokende kokuta mabale ezalaka te okokende kokuta bapara bazalaka na mbongo bana bazala bakoma bapauvre pourquoi parce que eza baliance oyo bakoko na biso basalaki na bato oyo bayelaki biso makambo oyo balobi ntango bazwaki pouvoir na biso balakisaki biso bakoko na biso miroir bandeko miroir yango oza nango na ndako na yo esalaka nini esalaka nini esalaka eloko te zela natangela bino verset biblique oyo ndeko oyo apesi na kati ya barecherche na ye aye koconfirme ke ya solo peuple d'Israël ezalaka biso bacongolais ezalaka biso banoir nazotanga na Sophonie na verset 10 Sophonie 3 verset 10 balobi nakobanda na verset 9 bénédiction future alors je donnerai au peuple de l'œuvre pure afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel tous je vais répéter alors je donnerai au peuple de l'œuvre pure afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel pour les servir d'un commun accord
Ezate kuna église songolo biso bato aboye tokoki kozana bato aboye te parce que bato oyo kuna baza boye boye mama papa awa balobi toko servir nzambe d'un commun accord. Toko continuer. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tango balobi des fleuves de l'Éthiopie balobi Afrique kala babenga kango Éthiopie. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Mes dispersés. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc au-delà des fleuves Congo, au-delà des fleuves, donc les fleuves, bah fleuve bimi na Congo et uta na jardin d'Eden wana et kei kuna na Uganda eleki na Soudan eke na Éthiopie, Égypte kei kuna tina yaya balobi au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Nzamba lobi na Ézéchiel 36 akosangisa biso bisikoyo tozalaki dispersé akokangisa biso tokozonga na mboka na biso na mboka na ye oyo bango bacholaka biso balobi kasi peuple yango nde yango wana te bango nde bauta na mboka nzambe yango bomoni banyokolaka biso banyongaka biso banyokolaka biso pona nini parce que toza peuple ya nzambe. Bien aimé nalingi na limbolé loko moko na tikali na 5 minutes po toko koleka ba 40 minutes te toko continuer tozali a tozo sala ba recherche nazo mema éveil na mutu moko moko nazo conscientiser mutu moko moko bandeko bimana lokuta bimana molili bimana lokuta tanga Bible avec révélation. Kotanga Bible te kokende koluka kaka nzamba lobine tu seras béni, tu seras non. Tanga Bible obimisa bana na yo na ba descendant na yo na boumbu o mundele ayela biso soit disant que Israël biso tokende ne plus place tokende ko futela ka batike to futa ka tike tokende ke Israël wana ba sala ngo ko sala. Ba créer ngo ko créer Israël ya solo eza en Afrique o ezali na Congo parce que ngate mona lobi eza Bible mutezolo ba le peuple d'Israël na kati Ézéchiel 37 na mikuwe kauka alobi c'est le peuple d'Israël c'est une armée très nombreuse tango memaki Ézéchiel na vallée ya Osman desséché nzamba lobi na Ézéchiel eza peuple na ngai peuple d'Israël bango nde bakoma mikuwa balongola bango mayele balongola bango molimo balongola bango nyonso balongola bango badepouya bango bakoma polele baza na sensité baza na repère te on n'a pas de repère tokoma kolanda moni mikolo na TikTok échauffé bakomo sambisa biso na bakabelo totiaka na mutu bakomo sambisa biso toza na dignité te oui eza ya solo bato bazosala banini wana baza na raison toza na repère te tolandaka kaka basuiviste toza na bomoto te yango wana baosma desséché mokolo nzambe alobelaka ngai na bi nzambe na kobandela ndenge nini na kosoka alobi Angèle peuple oyo nazolobela wana na Ézéchiel 37 ezalaka te o nini eza bino baafricain c'est l'Afrique tout entière na vallée ya osma desséché bien aimé balobi bapharaon ya kala bazala bato mwindu tina 27e dynastie tina 27e dynastie bapharaon ya kala bazala bato mwindu sikoyo totangaka kaka histoire o bahébreu ntango pharaon akomaki koboma bapeuple hébreu boyebi pourquoi babandaki koboma peuple hébreu bakomaki koboma peuple hébreu parce que ntango basijeti bapharaon oyo ya kala wana balongweli bango balimoge bango bamindele bazwi pouvoir ntango mindele sikoyo bazwi pouvoir bakomi komaltraite sikoyo bato na biso oyo ezali peuple hébreu peuple d'Israël balobi ya
bazobota ebele il faut sikoyo to banda ko exterminer bango. Nde Moïse balobi Moïse azalaki na ndako ya Pharaon mwasi hébreu ake kobwaka mwana na mai nde mwana Pharaon a récupéré Moïse ale Moïse lokola yebaki peuple na ye ba hébreu baza batu mwindu bandeko na ye ale ake sin ake koboma mutu ti akimi eti asali boti azongi ndenge ka boto ndenge bateyaka biso kaka bandeko eza mozindo vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple hébreu qui a souffert en Égypte, eza batu mususute, eza batu mwindu, tango pharaon ya batu mwindu, basili, allez, mindele tango bazu pouvoir, comme qu'on maltraité ba hébreu. Vous comprendre? Et il est temps biso toyeba histoire na biso to umeli na bozoba mingi na classe batangisa o makambo te na classe bayebisa te qui sont tes ancêtres na classe balobela bino te nzinga kuvu nani toza ebele oyo tozo découvrir histoire na biso na kati ya YouTube na kati ya internet nde tozo découvrir histoire na biso na ndenge nzambe azopesa biso ba révélation na kati ya Bible pe tokomi ko découvrir pe histoire na biso. Ata bango babakisa ba page mususu o tomoni ke yango te po ba perturber biso po ba bungisa biso ba vrai juif eza biso bato mwindu eza mindelo tomona kate bazwi bikoti soki babenga kango nini soki kopa soki bezaka nini balataka na mutu bango wana te bango baza fabriqué na bato na bango bato mbongo ya mokili oyo totanga bango bakombo te baza ide soki 4 famille moko bo soki 5 famille moko bo baza tellement na mbongo mingi bango nde bazo gérer mokili mobimba bango nde ba manipulaka mokili mobimba bango nde bazo tia ba président o bango balingi yango moni tozo sambela tozonga biso na royaume ndenge tozalaka na tango akala ndenge nzamba lobi na Ezekiel 36 akozongisa biso lokola ndenge ya kala ngate munalobi yango ngate munalobi eza Bible mutu elobi na Ezekiel 36 bien aimé nalingi nazongela bino likambo ya Sarkozy nalingi totala yango quand même parce que babiloko oyo yango nde ezopesa biso ezofongola biso ezopesa biso mayele ezofongola biso quand même misu boyoka en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Aïe. Ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Bamakambo ko eza bamakambo ko enregistrer ko bomba ngo penza etikala po bana na biso fo ba yoka kamakambo yo po révolter bango boyoki bino mutu bolingi te tolebela kimbangu lokola toza ba chrétien to neti nga na sambela na ministère ya combat spirituel kune pa ya mamolangi ndenge azwa révélation nde na yako yebake ténèbres ezalaka mibali ya butu batelemelaka bango kolia butu eza mabe kolia koso olali ozolia na butu eza mabe olali ozolala na mobali eza mabe malgré mama na ngai yebisaka nga me ye epa mamolangi nde baprena ngai ndenge nini fo nasala mpo nalonga biloko wana nde yango babengi combat spirituel lokola mama azwaka ministère ya révélation biso nyonso totakisa ye akabolaka bafamille te ayaki mpo adévoile misala ténèbre oyo biso tobandaki komona te yo ozokanisa kaka ke mama na nga kosalanga mabe te tata na nga kosalanga mabe te mais papa akoki mpe kozala mari de nuit babiloko ya bongo lelo baeglise nyonso ekoma combat spirituel est ce que batangaka kutu ke mama olangi moto abanda combat spirituel na Congo batikela kaka mama olangi identité oyo ke akabolaka bafamille nde makambo tozosala lelo
bapaster baévangéliste bomema bato na rétablissement d'Israël na restauration d'Israël bozongisa bato na esika ya yambo bokende koteya bandimi na bino ke fleuve oyo ebima na jardin d'Eden wana eza situé na Congo parce que bazolobela makambo ya Éthiopie bazolobela makambo ya Kush bazolobela makambo ya Vila bosala recherche boyeba sikoyo Kush elingi koloba nini Éthiopie na ntango akala ezalaki nini Avila ezali nini balobi les fleuves qui contournaient le pays d'Avila fo natanga ngo po motema nange kita Nzambe na lola, Nzambe na lola. Oh Seigneur, balobi boy, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Balobi Pichon en a des fleuves Congo. C'est celui qui entoure tous les pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le blélium et la pierre d'onyx. C'est clair, le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Quand on parle de Couche, ceux qui ont tourné les juifs, les Couche et la Kissi, Batumwindu. Si on a un pasteur, un évangéliste, un théologien, bote ya kabiso ba makambo yo po biso miso efongwa mato yebaka meme ebandeli ya mokili jardin d'Eden bisiko nzamba yebaki ko placer mutu pourquoi mboka na yo eza na centre na melamai pourquoi mboka na yo na kosukisa wana bongo na ko continuer émission nanga na prochaine émission. Pourquoi mboka na yo eza na centre? Balobi même ndenge tozala na classe. Papa Joseph Kinkonga Diambu, Papa Joseph Abraham Kinkonga Diambu. En tout cas, merci parce que j'apprends aussi beaucoup chez ces pasteurs. Pasteur wana zalaki évangéliste Papa Kimbangu ayako bimelaye nde azopesa biso pe mayele boyebi mususu. Mboka na yo eza na centre. Pourquoi le Congo est au centre? Pourquoi Congo eza na kati ya centre? Ça veut dire na point de départ. Na géométrie, soko lingo sala cercle, ba plaçaka compas na centre. Omoni vous comprenez? Tant que tozaki même bana mike, tant que tozaki na classe, même soko ke na classe te maman nazo lakisa yo. Pour ça la cercle, bana na yo ba tiaka compas na point, na centre. Allez, à Saliboy, à contourner boy, et sali cercle. Ndi Congo na ondenge zali, donc na Congo place nzamba zalaki na centre, à contourner ce comme kilmobimande à kelimi kilimosusu. Pourquoi Congo est na centre? Pourquoi kati ya Congo ezako se retrouver na Capernaum? Ba koko na biso tango babandaki ko tambola peut-être. Na lobite ke za bongo. Pas dessiner kiango. Po ebima na Capernaum. Carte ya Congo. Po na ninte carte ya Gabon. Po na ninte carte ya Cameroun. Parce que nous c'est Afrique te. Po na ninte carte ya Algérie. Kaka carte ya Congo. Bomitu na kate ba pasteur. Bokota kama bonde liti bomata kama ngenge ngete. Bokende kotuna pourquoi carte ya Congo nzambe biso tozo salela biso to salela kayo nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo msantu. Pourquoi carte ya Congo na Capernaum? Nde ba révélation photo kende kolukaka ya ngwana. Il faut bobimisa biso na boumbu. Balobi photo zwana no maturité spirituelle. Ndenge papa Kimbangu alobaki selon prophétie ya Kimbangu. Balobi nous aurons l'indépendance politique, l'indépendance scientifique, l'indépendance spirituelle. Mais ngana lina souligner bongo spirituel parce que c'est dans l'esprit où l'Éternel vient te révéler des choses, même dans la création. Et bandakana nous na molimo okanisi après oké ko créer carburant ndenge na monaki mwana na biso Kalonji Francis Kalonji ndenga yebaki ko fabriquer nani machine ya ko créer l'électricité. Bandeko, c'est dans le spirituel que tout commence. Bobundi sangate parce que nazana mission, nazana etinda
oyo akobundisa nga aza na problème na mfumuki mbango aza na problème na mokeli ya likolo mpe na se mpo ndenge nga nalobaka boye ezali na nguya na nga te na mayele na nga te mpo nayebi kutu eloko te naza kutu makasi te me nyonso ezopesamela ngai epai ya mokeli na ngai donc soko obundisi nga soko oboyi nga boya na yo me yebaka oza na problème na le créateur parce que le créateur alingi alibere peuple na ye oyo akangama ntango molai na bowumbu bose rendre compte kati ya 1588 bake kodécouvrir bakoma na latin mais badécouvrir ke ekomami la terre des juifs na kati ya mboka na Congo place Congo ezali na kati bakoma na latin la terre des juifs mama nzambe na bomoi sala mosala na yo kota na kati ya bana na biso kota na bayo ya yo bana otia bilembo kati na bango oya yo bilembo eganga bato oyo esengeli bamemela biso vérité bamema vérité po ete moto mwendo akangolama. Bien-aimé, c'était votre sœur Angèle Miezi. Dans cette émission, ensemble parlons-en, tozali ko koba, puis tozali ko tanga Bible, ndenge mfumuki mbango lobaki bo tanga ka Bible, boko kanga moyibi ne loko yo, ayiba bino tozo koba, tozo continuer. So toza na likamba koloba na ngai, komela nga benga ngai, tia commentaire na yo, aimez émission, partagez émission et surtout abonne-toi. Hein? Tozo sala musala ya tata, soko zali pena mwana ya tata, abonne-toi, partagez mais surtout sala musala ya tata, pour moto mwindu alongwa na boumbu. C'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble parlons-en. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir abondamment.